bakinisi ba coach affermissement doute. Ozape na audio mususu. Voilà, na pe na audio to yo kango bandeko to yo kango. Frère Dieu Papa Chignon, mon Bible lobby est clair, Bible est en clair. Batunde balugaka ba compliqué. Vous savez, les choses par rapport au salut, vous devez comprendre une chose. Le salut d'abord c'est croire, c'est croire à l'évangile. Donc quand on dit évangile, c'est la personne de Christ. Dans la Bible lobby, si tu crois, tu seras sauvé. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Il y a un lobby, non, il fallait dire moi les canabas fermissement. Non. Yene mutu andima etanaye etan wakondima etanaye aye banzambe andimeli nzambe andimeli maloba nzambe malobo ezo pesa bomo malobo ezo kangola maloba o ebikisaka. Automatiquement mutu wana a changé de camp. Tous à la bref n'a pas sujet parce que nous avons manqué. Nous avons quoi bengi à l'objet junior diaso. Tout un message à Tindaki. À l'objet affermissement c'est rien. Il faut présenter la personne Christ et le reste viendra après. En vous suivant, en vous suivant, c'est clair que c'était l'air combiné. Donc c'est clair que vous c'était l'air combiné, Nabango, et lui-même était conscient de ça. Yesu Christ a tindaki ananas pana Paul nini pour affermissement. C'est parce que Paul a outi na mabe. Akutane déjà na Yesu Christo, andimi Yesu Christo. Yesu Christo a passé une mission, mais sengela kaza la enseigner. Voilà. Affermissement yango na enseignement. Kotali sa mutu koma kokima na masumu. Puisque mutakute na Yesu Christo ayambi Yesu Christo afongoli motema na abiki sami. Puisque dans Mokanda, dans Jean, chapitre 1, Paul Mich. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Sikoyo, Yesu oya bimeli Paul. Abomi Paul Misu. Tango abomi ye Misu. Atindi mbala moko Paul. Et à quoi ici Paul na mabele abomi ye Misu. Le même Yesu wana. Akeko bimela lisusu Ananias. Oya zalaki moto malamu mosali na nzambe na kati na Damas. Alobi tala kende na ndaku wana okokuta mutu moko babengaka Saul. Auti na kati ya Israel ya Jerusalem. Esinga Yesu Kristo na kutani na ye. Soko tangi makomi awa Ananas azo refuze nanu. Alobi te nkolo. Mutu wana za mobomi na basali na yo. Aza mobomi na basakoli. Awa Yesu Kristo azo lobela Saul moko na kombwe dingwe. Amen. Saul moko na kombwe dingwe. Eza grandeur na grandeur. Mutu loko le dingwe azaki sataniste. Azaki ngangate. Azaki rose chrétien te azaki comment azaki bato ba maison musudu azaki penza sataniste donc tia kufi bongo ya okinimbala moko monde asralité ya okinimbala moko na monde ya pandémie na monde sika yimoko lisifa avandaka na monde wele sika ba servir vers rouge donc monde ya pandémie mona ezali monde ya mopepe la plupart ba satanistes so ba kufi bakina esclave na monde ya asralité balikaka mbala moko na monde ya pandémie donc ndenge dimbe pe na za na monde ya pandémie donc on a do servir vin rouge azapi na mo royaume ba opesa ye olandi donc dimbe teza bonga sali makambo bili na sambo a BBC abomi abanzi féticheur azate mutu ekobo azate mombeli masa mutu nyonso oya sala kamasumu ana kati alifelo ndenge moko akozika moto o charlatan akozika moto o sataniste na bakisi ebele akozika moto ndenge moko na mutu akufina lisumu ekobo
Ok. Ezala sataniste. Donc, les dingo à couper ezala zalaki conseiller ya diable. Ezala zalaki soki secrétaire ya diable. Balobi boye, tangi na kombo na Yesu. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'innomicité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Eloko malunga yango yo. Message alinga ko pesa. Muso alinga ki ko appuyer. Yebisa l'évangéliste a continuer koloba na bandeko batikali na bakisi wana po yenda utaki na monde wana autaki na lisanga wana a continuer koloba na bango batika bakisi babwa kene tina moko te po oya zaki na kisi koleka bango a perdre bomo inaye bongo bango batikali balekie na nini babwaka bakisi babwaka kindoki batika biloko wana parfois pesi pena adresse na église tongeto loba bato baya na bakisi wana ba église na ye place ya sambela mais ba banga koloba kopesa na adresse na bakombo ozomona puisque muto ana Yesu Kristo abanga kate Ananias ata abangaki mais atosaki Yesu Kristo asalela kyango moni kwete to banga ka oya bomaka nzoto te me oya bomaka molimo olandi so ngana pesi message oyo lobami na Colossiens ndenge pa na buto abandai ko sala ozomona soki akufa ke ko sala ka oya bandai ko sala wana omoni mais le problème eza nini eza problème te kingo azaki grand maître ki sataniste po ba sataniste bazebele pe ya bakache babe dingo na ndoki na lobi bandoki pe bandoki pe bazebele ya bakache bazali. Vous comprenez? Malgré Azalaki plus élevé, na beta été. Batu ba beta été bazate malgré mingi ba beta ye aboma mingi ba beta bakenda bani la boma. Vous comprenez? Menga na zanvi po Yesu Kristo alinga kinga pa yeba kinga na destiné nanga. Vous comprenez? Mais le problème ezali ngana kasi mosala na nzamba ki ko lancer message oyo na ba o batikali na bakisi wana. Na ba o baza ba sataniste. Naba oyo baza ba féticheur, naba oyo babombi kindoki, naba oyo bosala kindumba, zwana no mesifite na yoki nde kwazolo, nalobaki ba oyo yango nalobiki bandeko balandaka témoignage mobimba. Puisque même Bible et bandi na mokanda boye chapitre 1 verset 1 misupe ba verset ketina ba 50 yali. Donc soko tangi ndambu otanga ki likolo nango bien te otangi pe na se nango bien te tango koyoka vrai vexo omoni okomona yo moko zaki pressé na maloba il faut za la enseigner bien na kati ti mosali pardon ndeko oyo lemsala ndika na TikTok ayoki koto to cheka parti papa lobeli kamobo kende na chaîne DVM Daniel TV kende na YouTube Rolanda émission mobile. Voilà, bandeko nyonso bazolanda biso de partout, donc bazolanda biso na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique, na Afrique. Comprenez que tout le bas qui tout ça ba sujet, ba question ba tout, ba mutuna na bino yango to banda roluka évangéliste Vasco. Donc papa Daniel, donc excusez-moi pour amekarako expliquer biso amekarako te ya biso amekarako yimbola na ba question na bino, il y a plusieurs personnes au ba bengaki après ba émission au bozomona na Daniel TV. Bien la chaîne la bande de donc bazo benga bazo tuna ba question na bango oyo azwaki chance oyo tout le monde qui faut tout expliquer bana na nzambe eza bande ko auto koni mais yo pe mutu benga ki ce ko benga directement na numéro ya papa Daniel bo solola na mais ce ko benga nga na remema message pas na et vous allez trop tard donc moi je préfère que bozo ba numéro na ye ou eza fichier wana bo benga directement akoyano la bino papa Daniel boni bien de Junior Diassou. Voilà, malgré tout, yokuta, on a ba prière, yokuta, donc nzoto fatigué, mais le Junior Diassou, tout ça la boni, to répondre bana na nzambe, nga la rolingano avato banda, to kota na mabondeli et bongo. Nzambalo la papa malamu, kolo oyo leki likolo na banzambe nyonso. Natali banda na Genèse na Apocalypse na moni eloko mabete nyonso ezali lobiko na lobiko oyo pesi biso. Papa to pesi o merci na pema oyo pesi biso feli.
tika bana no nyonso bakolanda émission oyo pesa bango pe mayofele bakisa mikolo na bango longola bango na batentation na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Voilà, amen, 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 amen. En tout cas, la PCI, le sénateur Yakito Simbote depuis Belgique, Abengaki Père Ruby Junior Diaso, Pesa Papa Daniel Mbote, Psi Nazolanda, Moukolona Wayakin, Tokokutana. Voilà, Maman Angèle Basile, on a PCI Bambote, Place Olanda Biso. Moussali, je suis sûr que Yomoko Olanda qui en tout cas, Batuni ba question ébélée. Na Nyon Soteaki, Siré Patas, Batuni ba question. Sur liwa ya papa na biso edingwe mais ngana kolinga toya tozala bref na ba sujet parce que ngongeza moke ndeko moko abengi alobi Junior Diaso tout un message à Tindaki alobi affermissement c'est rien, il faut présenter la personne Christ et les restes viendra après. En vous suivant, on a dans l'émission de Salakinayo, en vous suivant, c'est clair que c'était l'air combiné. Donc c'est clair que vous Azalaki Mutunabino ya kati na mondouana, hein? C'était l'air combiné na bango et lui-même était conscient de ça. Na editi, ba kunsi ba coach affermissement doute. O zappe na audio mususu. Voilà, na pe na audio toyo kango ha bandeko toyo kango. Frère Dieu Papa Junior, mon Bible lobby est clair, Bible est en clair. Batunde balukaka ba compliqué. Vous savez, les choses par rapport au salut, vous devez comprendre une chose. Le salut d'abord c'est croire, c'est croire à l'évangile. Donc quand on dit évangile, c'est la personne de Christ. Dans mon Bible lobby, si tu crois, tu seras sauvé. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Il y a un lobby, non, il fallait dire que le affermissement. Non. Yene mutu andima etanaye etangwa kondima etanaye aye pa nzambe andimeli nzambe andimeli maloba na nzambe maloba ezo pesa bomo e maloba ezo kangula maloba o ebikisaka. Automatiquement mutu wana a changé de camp. Isika mutandima nandimi kotika nyonso nandimi kosela Yesu nzambe na bosolo papa nzambe mamoko a changé camp. C'est si simple que ça. Les camps de conversion ils ont été faux vent nous on a bando peso ba affermissement et bon so kufi otie kondimela Yesu te. Non. Bible le bas surtout font le Bible bien là-bas. À tout le monde qui y a apôtre pendant de côté à Batu. Et Bible ils ont cru au message, ils ont cru à la parole. Donc il faut croire instantanément. Lorsque tu as cru, tu es automatiquement sauvé. Là tu es sauvé. Donc voilà un peu frère Junior. Voilà, Moussel Nasi Bando Bayoki. Ok, ndeko na biso na pesi mbote na kombo na Yesu Kristo liloba na Nzambe moko te akoki bobele Yesu Kristo. Tosali aki émission toyebite émission ngo par Folandeka na suka to landaki parti moko na moni kende ko landaki ngo mobimba te. Puisque na lobby na kati émission tosali na yo boye ya liboso na lobi ba pasteur basungaki edingwe te po edingwe alukaki ba pasteur même etango azalaki malade ya liboso abimaki na hôpital à Saint-Joseph wana ngana na bongoli motema te na zakacher edingwe alukaki ba kacher pardon alukaki ba pasteur na tango wana même ngana kritikaki yango koma ya ko ke luka ba pasteur po na yaki na tango molili na yaki na kata molili na tango wana. Vous comprenez? Alors, nayeko bakisake ba pasteur basungaki yete. Omoni, basungaki na ndenge nini te. Na moni ata pasteur moko yambise Yesu te. Awa ya zoloba mutu soka yambi Yesu Kristo. Oui, ezabongo. Tozoya Bible ava koloba likambu to ko condamner tanga na le Bible bien. Tanga Bible bien vérifier ma commis. Puisque tant bakoya ko bimiselo ma commis mususu na maloba oyo lobi okoka ko nier ma commis ke po banda Genèse Apocalypse eloko mabeza te nyonso za lobiko na lobiko. Omoni siko tangela biso
na mokanda na Philippe, to baino na Philippe. Philippe chapitre 2, verset 9 à 11. Voilà, Philippe chapitre 2, verset 9 à 11. Ah. Oh, papa. Ça, c'est la Bible. Voilà, tu as Philippe. Hein? Oui, chapitre 2, verset 9 à 11. Philippe 2, verset 9 à 11. Philippe 2, verset 9 à 11. Balobi Boui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il sera ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours... Voilà. Bible lobi na biso, Nzambe atomboli kombo na Yesu Kristo likolo na bakombo nyonso. Amen. Mabolongo nyonso kogumbamela Yesu Kristo. Lolemo nyonso kotatola ke Yesu Kristo aza Nzambe. Ekobikisama. Amen. Hein? Soko tali na Jean chapitre 11. Verset 24-25. Yesu Kristo azoloba na nani na Marthe soki ondimi nga naza moseko sina bato ndeko na kosekwa. Donc Yesu Kristo aza Nzambe. Ozomona? Mbabolongo nyonso oye kogumbamela lolemo nyonso oye kotatola na munoko na yango ke Yesu Kristo aza Nzambe ekobikisama. Vous comprenez ndeko na ngai eza na kombo moko oye bikisaka eza kaka kombo na Yesu Kristo eza na ngona ba mafuta te na ba mai te na ba nini te kaka soki ondimi na motema no obiki. Mais le problème eza nini nazo répondre ce qu'on a ndeko on a problème ndenga lobi edingwe azalaki sataniste aki mutabakisi boyeboy windeko olobi yango pena siko tina ya fermissement eza nini yokana répondre na mutu wa utina mabeso kan demeli Yesu Kristo ezanga teza makomi na Nzambe ndezo répondre yo tela biso na Actes chapitre 9 obandi biso bandana no Actes chapitre 26 verset 13. 26 verset 13. Actes 26 verset 13. Alors vers le milieu du jour, au roi, j'ai vu un chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'attendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Sol, Sol, pourquoi me persécuter? Il te serait dur de redimber contre les anguillons. J'ai répondu, oui, es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutais. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Amen. Awa Paul azoloba azwaki manda yokende kokanga ba Kristo pona koluka koboma bango azoya na basoda na ye na nzela lumière moko ebimeli bango ebeti bango nyonso bakweyaki na mabele ala yoki mongongo ezoloba na ye Saul Saul pona nini ozali konyokola ngai atuni yo nani Seigneur alobi ngai nazali Yesu Kristo ozali konyokola siko telema kende koyebisa bato makambo oyo monaki. Entre ta lumière wane bomaki Paul misu abandaki komona lisusu te siko yoka tanga Actes chapitre 9 verset 15 à 17. Actes 9 verset 15 à 17. Mais le Seigneur lui dit,
Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Bandango na likolo na 14 toyeba Yesu alobi na nani bongo. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout. Bandango likolo komona mutu ango. Matana 13. Matana na 13. Otenka na 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Awa ezali Ananias. Okay. Yesu oya bimelaki Paul. Okay. Oya bomi emesu. Ayepe ko bibela Ananias. Esengeli ba na Nzambe bayeba. Eza émission. Soko lingi kotanga ngo obandi na mukanda na Acte chapitre 9 obandi atana 10 obandi ko kita okomona yango. Yesu oya uti ko bimela Paul. Abomi Paul misu. Yango balobi a fait tanga 10. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Sikoyo Yesu oya bimeli Paul. Abomi Paul misu. Tango abomi ye misu, atindi mbala moko Paul. Et akwesi Paul na mabele abomi ye misu, le même Yesu wana akeko bimela lisusu Ananias. Oya zalaki moto malamu mosali na Nzambe na kati na Damas. Alobi tala kende na ndaku wana okokuta mutu moko babengaka Saul. Auti na kati ya Israel ya Jerusalem. Esinga Yesu Kristo na kutani na ye. Soko tangi makomi awa Ananias azo refuze nanu. Alobi te nkolo. Mutu wana aza mobomi na basali na yo. Aza mobomi na basakoli. Awa Yesu Kristo azo lobela Saul moko na kombo dingwe. Amen. Saul moko na kombo dingwe oyo ba pasteur basungi ete. Ozo comprendre? Oh même prophète wana sungi ete. Puisque kolanda koloba na mutu azoloba makambo aboye. C'est kasungi ete. Ozo comprendre? Pourquoi Yesu Kristo ye moko Nzambe? Oya bimeli Paul, abomi ye miso, ebi se telema kende koloba makambo oyo monaki. Azalaki pe capable ye moko ya kobongisa ye miso wana ya kotinda ye akende koloba makambo oya monaki. Mais pourquoi sali angote atindi Ananias? Ananias wana eza ba pasteur oyo bayaki vere dingwe o basungaki ete soko tangi liloba na Nzambe awa Ananias abangaki. Alobi Paul wana na kokende te azali mobomi na batu akoya kobomanga silisi basali ya Nzambe na kati na Jerusalem na kende ndenge nini. Yesu alobi te kende esi na poniye azali moko ya batu oyo bakopanza sango malamu na kati elanga na nga. Pwesi na ponye yoko banga tesala nini kende. Yesu Kristo atindaki Ananias pana Paul pona nini? Pona fermissement. C'est parce que Paul a outi na mabe. Akutane déjà na Yesu Kristo. Andimi Yesu Kristo. Yesu Kristo a pesi mission. Mais sengela ki azala enseigner. Voilà. Affermissement yango na enseignement. Kotalisa mutu koma kokima na masumu. Puisque mutu akute na Yesu Kristo ayambi Yesu Kristo afongoli motema na abiki sami. Puisque na mokanda na Jean chapitre 1 verset 12 Bible lobini naba oyo bandimeli ye. Apesi bango bokonza kokoma bana na Nzambe. Mutu nyonso andimelaka Yesu Kristo azwaka identité sika koma mona na Nzambe. Tango fungoli motema na ye. Même yango nazolo bandeko oyo atanga ki Bible ta valoba. Oso comprendre? Tolobi bien to pesi mokanda na Ézéchiel. To pesa ba verset aba kota na émission. Oui. To pesa ki Ézéchiel chapitre 18, ceux qui se trompent, to pesa ki Ézéchiel chapitre 18 Tobandina verset 22 verset 21 22 23 to pesa kango Nzamba zolo banabiso soki moto moko ya masumu abongoli motema akotika la kokufa te
akozwa bomoi. Et puis makambo nyonso mabe oyo asalaki ekosala nini ekolongwa. Nzambe asepelaka na liwa moto na masumu te toteisire repentance. Mutu tango se repentir. Repentance yango des mama délivrance. Mutu tango se repentir, Yesu Christ la lumière du monde akoya kovanda kata moto wana. Siko mutu wana sengeli atambola na vie ya nini ya sanctification. Soto bi batu basungaki edingwete. Tolobeli yango na ndenge nini? Ba pasteur wakende basungaki yete. C'est parce que bayambisa ke Yesu te. De bakitaki na ndaku na ete pona koluka kosala nini kobimisa biloko wana kotumbango babanga ke dingwe ndenge Ananias abanga ki pe kokende na présence anani ya Paul. Okay. Ozolanda ndenge abanga ki kokende na présence ya Paul ndenge batu wana pe basaki nini babanga ki ozolanda ngai. Okay, dingwa zaki tangu ayepa na bango po dingwa lukaki ba pasteur nani ndeko na ngai. Tia longola makona kende na l'église wato tanga bakombo te pi buseza Yesu Kristo afuti batika voyage akei. Afuti ba transport akena ba église musu ba laksango na TV. Akende ko luka ba pasteur akende ko luka Yesu. Fanaki basunga ye bayambisi Yesu Kristo. Muto sa yambaka Yesu Kristo abikaka. Metango abiki esengeli passer na affermissement. Affermissement ne bite so français ça la moi mobulu biso batoto tangi mingi teto nini tuende kotanga Bible mingi puisque vina biso pasaki na makambo mabe to jusqu'au taya kovanda ya kotanga Bible kaka na église. Ozo comprendre ne bite so basali nzambe bepe batanga Bible mingi mais badomi tout na ba Bible verset molimo mo santo soka zakati na yo ko enseigner yo yenda azali vrai enseignant omoni. Affermissement ezali na affermissement ezali parole de Dieu. Il faut enseigner mutu makomi na nzambe. Bala kisaye eloko boye sepelisa nzambe te eloko boye nzamba sepela kanango. Via mo Kristo faut kotambola na boye. Via mo Kristo za na komba. Via mo Kristo tala mitambo ekoyela yo. Tala makambo boye koya. Il faut telema. Tout wana ba ko enseigner ngo nzamba lobeli biso ngo na kata liloba na ye. Voilà. Nde babenga fermissement. Ozomona mutu wane fazala bazuye bankadreye esika moko balingi kutu te ba visite ba camarade na ya kalabani. Donc distraction. Ngana lobi tango edingwa bongwa na alingaki ko bongwa na liboso akende ko lukabe po bandi makamba l'église lelo te. Voilà. Yemo kwesa comprendre ki ndenge makambo nezo kendeli yango akome ko luka akome pe ko luka nzambe aluka place akobika. Osomona ngawa na nazano na mokili nazana no bazobenga nga lelo naza mwana na nzambe kana bazobenga nga zombie kisindi Vasco vous comprenez tant to landi yango na internet na ba TV wana to bien asali bo pona nini malgré za diverse akere pa batu wana bato ba yo zo bakise pona biso surtout to telemela kango pona no to eba ki Yesu te mais tant na ko eba Yesu Kristo na comprendre que ndeko wana lukaki nzambe. Mais ba pasteur oya lukaki basunga ki ete babanga ki champion babanga ki kombo wana po awa pe Ananias abanga ki kokende deva Paul mais Yesu Kristo azanzambe oya bimela ki Paul yepende mutake ko bimela nani Ananias tanga siko na verset na verset 15 banana verset 15 wato voilà na Acte chapitre 9 verset 15 Acte 9 verset 15 voilà. Acte 9, verset 15. Par le Bible, tout au nom de Jésus. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Devant les fils d'Israël.
bana Israël bazanga na yo tolobela Israël a payité Israël ali mutu andimi Yesu Kristo azamwana azali bota na Nzambe komo nango Israël Yesu Kristo aki koluka ba meme oyebungaki ngai na edingwe tozaki ba meme Yesu Kristo aki koluka biso mais ba pasteur basali nini basungi ete ba dévier ya ba ko ozomona ba meme na fermissement te même Yesu Kristo ndekwa lobi batikali même koyambise ye pété ndekwa na soka za mosali na Nzambe mosali na Nzambe po mosola naye soka mosali na Nzambe un païen soka une église na eto batelo kwa liboso sala kanini ayambisa bango Yesu te soko yambisi mutu Yesu Kristo abiki mais faut encadrement encadrement yango na kati encadrement wana affermissement eza na kati wana liloba na Nzambe kolakisa mutu kokima ekobo kokima masanga kokima bakamarade ya mabe bekiro bande kotambo na banso ya bandumba ifaka bwana bango ya masanga foka bwana bango po Psaume chapitre 1 verset 1 esengo na moto watambola na moto mabe te tangu edingwa ke pa pasteur balakisa ngo ba filmer ngo allez ba compagnon ne ba komo sani ba komo penga yo ke pa mutu wana ko sala nini pourquoi succès aux anango ke opesa mutu wana succès pour gagner bon ba komi koloba na ye e matisi mafuta bato ba publier lokolanga ba publier pour na ken église na bona lukaza ba komo publier ngo bato ba mona ndenge ba sambelinga seke bana bomba faux pasteur na okende pe sukuna te abandi koleka na ba TV koloba loba diable yango wana yo kasi diable zo lukani ki diable yango ana podini affermissement za la kite atabandi ayambaki Yesu Kristo soki affermissement za te mutu akoya na masumu papa okondimi Yesu Kristo na bomoi no zu décision okabwena masumu Yesu avai na kati ya bomoi na yo mais soko zali na fermissement te kati na bomoi na yo ozui affermissement te bapesi affermissement te okoya na masumu eloko ekaboli mutu na Nzambe eza lisumu eloko ezongisi bolingo mutu na Nzambe eza nini eza lisumu affermissement eza na kati liloba na Nzambe liloba na Nzambe yango eza nani Yesu Kristo voilà donc mosali soki question mususu ya lui opposé batebele babenga ki soki benga wana tsato tolanda maloba na bomba question ba mais tongi te psara ba ki mosala lobi boya pour bato alo comprendre te affermissement Anania ake koyebisa Paul alobi Yesu Kristo Nzambe oyo akutanaki na yo ayepe kobimela nga ayebisinga na ye pai na yo nasambela yo Nzambe nalakisa yo malako Ananias nde père spirituel ya Paul mais tozana papa moko avandi wapi na likolo kombona Yesu Kristo mais encadreur ya Paul ezanani Ananias batindaki pour enseigner Paul Paul azaki na nguya Yesu Kristo kitaki kati na kutana kinango mais sengela kazwa enseignement yango ne affermissement oya kotambola nango na Yesu Kristo kati na bombo ina ye soki bongo tekande akutena na Yesu mo fala banda ko prêcher na peso exemple nanga na kutena Yesu Kristo no ya teinga moto tateinga Apocalypse chapitre 3:19 Nzambo bi na pesa ke tumbu na motoyo na lingaka po ata molenda sa nini abongola motema Nzamba pesa ki tumbu 4 jours na koma signe ya dezate na kufi babeng bande konanga boya komema ye na kata nini ya koma tabango bazolela Yesu asali musana ya bimelinga metangu na kutena Yesu Kristo nazo bandela kolobango ba pasteur ba ki kote yanga na bosane ke nazalaki mutubu metangu ba eko ba okozonga na ndako note pokuna bakisi ya libani to ke to bombo atesika moko bakende ko bomba na pona nini po baluka basala affermissement mais ngai besoin na ngezalaki to kitana na ndako na ngesika salite salinini ezali po atako kitaki na bango tango to bondeli na bango suka nango faki na zala cadre na affermissement na njalo bana Nzambe de balakisanga Psaume 1 na zongela su ba compagnon kalate ya bakisi bakolakisanga Psaume 1 na zongela su ba compagnon ya kalate ya masanga ya kindumba ya nini yango wana fermissement maintenant on a quelque luka papa Chibin encadré nanga pour papa molimo ya moko ya Yesu Kristo encadré o encadré nga apenga fermissement ozolanda papa Chibin
Nandeko na ngai kama na nga Blaise oyo banda ekoya asombeli nga Bible ya liboso na simba ya ningala na français yango naza nango ti lelo. Bon souvenir hein. Soko na ebite akoma kombo awa po ewumeli oyo ya français so totali omona eza na kombo awa koma pe kombo na e Blaise okomona ngo eza awa ozomona. Donc enseignement ba mateya okekuna papa Chibazo encadré yo mabondeli banini do bazolongola yo makanisi nyonso ezala pasi ezala kozanga ezala nzala kotala nsima te eloko esalaka moto atala nsima te eza kaka nini liloba na Nzambe. Amen. Il faut enseigner yango parfois ndeko wana kombo fermissement na yebi te soki esali mwa mobulu. Voilà. Toyoka parce que bata toyoka lisusu voice oyo oyo eza pe ndeko mosusu lisusu atindaki alobenga biso toyoka ngo bazoloba na se dimension eza grandeur na grandeur. Mutu lokola Dingwe azaki sataniste azaki nganga te azaki rose chrétien te azaki comment azaki bato ba maison mosusu azaki penza sataniste. Donc tia kufi bongo ya okini mbala moko monde astral te ya okini mbala moko na monde ya pandémie na monde esika ye moko Lucifer avandaka na monde wele esika baservera vin rouge. Donc monde ya pandémie mona ezali monde ya mopepe. La plupart des satanistes sont bakoufi bakina esclaves na monde ya astral te balikaka mbala moko na monde ya pandémie. Donc ndenge Dingwe pe na eza na monde ya pandémie. Donc on a ndo servi vin rouge azape na mo royaume ba opesa ye olandi donc Dingwe teza bongo asali makambo ebele na sambo a BBC abomi abanzi. Alors milimo ya BBC ko bomaki wana ezaki na monde astral eza na monde astral pardon mais ye moko qui na monde astral te pour monde astral eza monde d'esclave sika ba sara misala ndenge monde ya symétrie ezali pour monde ya symétrie ezali monde ya samato. Donc ya ça na monde ya pandémie do monde mo peuple so biska ya ki au service ko ye moko Lucifer Nicole Goya tono be ya biso makambo ezebele a propos na ye mutu wana. On a remarqué que tango après liwana ye on remarqué que pour libéter que makasi donc ba o batika linda bonga mitem ba pasteur nyonso Kinshasa oyo pour Jésus la kisa biso ma mobele et surtout ba pasteur nyonso lokola ye mo grand maître bango pesa bango kisa tei bango batika babanga Jésus ba bwaka biloko pesa bango banzungu wana bapikeko wana bamayaka wana baibuka yo na pasteur moza ko ba pesa ibuka na nzete basé belé na comment na limité wana basé belé penza. Voilà mosali na la sur oyoki na ba monde ngo te ba monde a expliquer biso na nous Dingwe ye akena monde nini tout le baki akufite na yoki nde kwazolo na lobaki ba o yango na lobiki bandeko balandaka témoignage mobimba. Puisque même la Bible est bandit dans Mokanda Boé chapitre 1 verset 1 mais sous peu verset que tu n'as pas 50 yali. Donc soko tangi ndambu otanga ki likolo nango bien te otangi pe na se nango bien te tango koyoka vrai vexo omoni okomona yo moko zaki pressé na maloba il faut za la pas enseigner bien. Na kati ti mosali pardon ndeko oyo lemsala ndika na TikTok ayoki koto to cheka parti papa lobeli kamobo kende na chaîne DVM Daniel TV kende na YouTube okolanda émission mobimba oko comprendre donc bino bolanda na TikTok na mwa WhatsApp bandamu ndambo wana bokota na chaîne bolanda mobimba voilà na lingi na d'abord ndeko ango poyo muto sola bango azanani prophète aza prophète siko prophète ebi makambo wana ndenge nini ke monde astral kota bo salabo ngai makambo o nazoloba eza masapote nazo tatonete eza makambo na salaki pe na monaki bayebisaki ngango te pendant 24 ans lokola sataniste lokola ex sataniste lelo Yesu Kristo nzamba mawa
a symboli loboko na ye na libulu na ténèbre a transporter ngai na nga na lumière ndati ndenga na fungolo misu ndenge na Actes chapitre 26 verset 13 ototi kotanga Yesu alobi kende koyebisa bato makambo osaki nini omonaki monde astral eza monde d'esclave soko kota ta na Google na yo moto nyonso internet ekoma nango moins cher kota na Google beta kaka monde astral bakoyebiso ke eza ville ya Lucifer ba monde nyonso ya ténèbre prison nango eza wapi eza na monde astral ezali na se ya mai eza monde d'esclave monde ya pandémie nyuma eza na mopepe mais siko yoka ndenge loba na nzambe lobi Jean chapitre 8 verset 34 tangela biso Jean 8 verset 34 balobi boye Jean 8 verset 34 totangi na kombo na Yesu amen balobi en vérité je vous le dis leur répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché sukana wana Yesu Kristo azoloba moto oyo akosala masumu aza esclave nani ya masumu oyebi lisumu eza nani lisumu eza satana po yeba lisumu eza satana po eko compliquer bango so na soki lisusu wa bakoluka sous débat tala na 1 Jean chapitre 3 verset 8 1 Jean chapitre 3 verset 8 1 Jean chapitre 3 verset 8 Totang na kombo na Yesu, celui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nzamba lobi moto oyo azosala masumu aza mwana ya nani ya Satan. Pwete Satan ayenda salaki masumu ute bandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo aki ko détruire ba œuvre ya nani ya diable. Aye ko détruire ba œuvre ya diable et pas banani. Et pas ya batu oyo bandimeli Yesu Kristo pe baza bien enseigné na kata liloba ya nani ya Yesu Kristo. Pwete au commencement était la parole. Ozomona liloba na nzambe yango nde za Yesu Kristo. Parole yango nde Jésus Christ. Amen. Parfois basali ya nzambe bazotanga Bible, bazoteya bato bazo comprendre te. Liloba oyo yango nde Yesu Kristo. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Nzambe ndaza liloba. Et liloba yango ndeza Yesu Kristo ndazali nzambe. Alobi mutu asali masumu. Azali mwana ya nani? Ya Satan. Pweke Satan nda asali masumu ute bandeli ya mokili. Kasi Yesu Kristo yeko détruire misala nani? Ya Satan. Et dingo zalaza sataniste. Ezalazaki charlatan. Okay. Ezalazaki féticheur. Ezalazaki ndoki. Azalaki esclave ya Satan. Même ngata unazaki esclave ya Satan. 24 ans natikala kokanga misute na lala pungite. Mais lelo Yesu Kristo apesanga kimia. Soki na bondeli na tango na tangi Bible. Na na programme ko bimatin na lali pungi. Église na ki église. 5 heures na la muki na quelle intercession. Veillez zali na sali veillez. Nazola la pongi à l'aise. Nazu kimia o nazo kango na mokilité. Mais pas na diable condition na condition. Eza na batu ba vivre comme on a ba mbongo belé ba succès belé ba liaka banye bazali Il avait un po bazwa succès wana. Oui. Batu ba ke ko coucher na batama boma bazali. Po bazwa succès wana. Mona mutabimina mwana ne mokabota. Po azwa succès. Tala niveau ba condition wana. O diable azanango. Mais oza esclave. Mais tinde kwa zolo bakeno edingwe likambune zalaki yemoko ezaki likambu ya affermissement te pozaki sataniste azalaki charlatan te féticheur mais ozaloza sataniste tolo ngwana wana ezalo sala ke kobo aux esclaves satana aux amwana satana tanga vexo bien batanga kapé bible ezalo melaka masanga aux esclaves ya satana aux amwana satana
ezalo inaka bato kutu na 1 Jean wana chapitre 3 verset 15 bible bi moto ayini moto esi abomi. OK, oui. Même moi kangi. Oza maîtrier. Oza maîtrier. Ezala oyinaka bato. Oza mwana Satan, aux esclaves Satan. Ezalo za na ndoki. Ezalo za féticheur. Ezalo za na aux esclaves. Na oke dingwa za kinganga te. Ngakingangeli ngoloba nini. Bato fo ba comprendre maloba bazoloba. Pwani babenga ba infirmier ba minganga. Babenga ba docteur ba minganga. Est-ce que bakabola kana infirmier na docteur o babenge mungango babenge yiyaya. Te babenga banyo banani ba minganga. Edingwa za la kinganga. Eza muta féticheur azanganga. Eza muta charlatan azanganga. Eza occultiste azanganga. Eza la magicien azanganga. Eza la sataniste azanganga. Mais le problème est que les esclaves nani, il y a diable. Même ata ndenga kufi wana na niveau na ye. Aokene na prison te pour ba o ba kendaka na prison. Ezali batu o basalela ki monde wana te me basalela ki diable na nzela masumu. Nde bakendaka na prison ya monde astral. Na lobela ngo na ba témoignage. Yango na esa bande ko va répondre faut balanda pe ba témoignage. Batu balongola bazemi to tika bango na ba prison. Batu akata to tika bango na ba prison. Ba meli masanga to tika bango na ba prison. Ba pasteur bakenda ko zo bakisi to tika bango na ba prison. Medingwe azalaki démon. Na lobi yango na émission te koleka. Ndenge ngatangu Yesu Kristo na franchir ngate nazalaki démon. Ezaki na batu banda ko invoquer nga nazana na vie. Ezana ba quartier rebelle ba kufa. Batu ba invoka kabango bazali. Oh. Ba chakazulu yana batu ba invoka kabango. Même ngato nazaki quartier to nazu babiloko na ina koma ko invoquer. Vous comprenez? Donc, tant que vous invoquez, c'est-à-dire, à comme esprit, à quelque sala peka na service yana ni ya diable. Oh, nenga bande mutu nyoso na ba niveau wana. Ndenga bande ko sala na mokili. Ndenga sala pe na monde. Ndenge pa na buto bande ko sala. Ozomoni, soki akufa ke ko sala ka o bande ko sala wana. Omoni, mais le problème est anini. Et ça problème était que ngwa zaki grand maître qui sataniste. Pour ba sataniste ba zebele pe ya bakache. Ba be dingo na ndoki. Na lobi bandoki pe ba chapitre asuka. Bandoki pe ba zebele ya bakache bazali. Vous comprenez? Malgré azalaki plus élevé na beta été. Batu ba beta pe bazate malgré mingi ba beta ye aboma mingi ba beta bakenda bani la boma. Vous comprenez? Mais nga na zanvi po Yesu Kristo alinga kinga pa yeba kinga na destiné nanga. Vous comprenez? Mais le problème ezali nga na kasi mosala na nzamba ki ko lancer message oyo na ba o batikali na ba kisi wana. Na ba o baza ba sataniste. Na ba oyo baza ba féticheur. Na ba oyo ba bombi kindoki. Na ba o ba osala kindumba. Zwana no message wana. Mokanda na Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 verset 8. Colossiens chapitre 3 verset 8. Ngasko na bakisi message ya malamu ya linga olobande yango wana. Pona ba méchant. Colossiens 3 verset 8. Par le Biboé, tangi na kombo na Yesu. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'innomicité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Eloko malunga yango yo. Message alinga ko pesa. Muso alinga ki ko appuyer. Yebisa l'évangéliste a continuer koloba na bandeko batikali na bakisi wana po yenda utaki na monde wana autaki na lisanga wana a continuer koloba na bango batika bakisi babwa kene tina moko te po oya zaki na kisi koleka bango a perdre bomo inaye bongo bango batikali baleki ye na nini babwaka bakisi babwaka kindoki batika biloko wana parfois pesi pe na adresse na église tongeto loba bato baya na bakisi wana ba église na ye place ya sambela mais ba obanga koloba kopesa na adresse na bakombo ozomona puisque muto na Yesu Kristo abanga kate ananya sata bangaki mais atosaki Yesu Kristo asalela kyango moni kwete tobangaka oya bomaka nzoto te me oya bomaka molimo olandi so ngana pesi message oyo lobami na Colossiens chapitre 3 verset 8 ndeko boyoka ngai bakisi bo salela biso pe to salela kango
e musu koleka bino e musu ya bino pe lekaki ya biso mais nango na litomba te nango na concurrence te po na kati ya lifelo sataniste na kati ya lifelo sataniste aza te féticheur aza te mutu ekobo aza te mombeli masa mutu nyonso oyo asalaka masumu ana kati ya lifelo ndenge moko akozika moto o charlatan akozika moto o sataniste avec na bakisi ebele akozika moto ndenge moko na mutu akufi na lisumu ekobo ezala sataniste ezala azalaki conseiller ya diable ezala azalaki soki secrétaire ya diable ezala ndenge nga kalava Yesu Kristo afranchir nga nazalaki affranchiri ya diable soki nakufaki na masumu wana bakisi wana nalingai kozika moto ndenge mona mutu omela masanga donc lifelo ekipe te to renonce nde masumu na biso tobwaka masumu yo zwa bakisi epa na nga nga Yesu Kristo apesa nga etumbu ashanza bomoi na nga olingi kobwaka bakisi wana te yebake nga na témoignage mpo na yo naza jugement mpo na yo Yesu Kristo ntango akokata likambo akosambisa akoloba akotuna yo mutu oyo apesaka yo omona te ndenge atatola kombo na nga omona te ndenge ateya bato babika na kombo na nga me yo obwakaki te mpo na nini bino bapaster bozwa bakisi même pas ndeko na biso akufa ye moko tanvia bandeko koyebisa no bwa kozongisa bakisi na nga bo renoncer polo lezali ekotikala koleka te lifelo pe ezali ekotikala koleka te oyo ozosala yo moko yeba esika nini okosala nini okokende nayebi te so question mosusu voilà question en tout cas ezate merci pour expliquer batu makambo tout bandeko bazobenga bato mpe bakontinue kaka kobenga mais na prophète oyo alobi na esika mo mama mo anjungu na liboka ayebi kutu ya yebi ye ndenge nini le problème eza nga makambo nazoloba po Yesu Kristo alokotanga na kati ya ténèbre mais ye oyo azoloba zwango wapi peut-être bandaka ngo na ba témoignage bon yebi pasteur moko soki kote na bango wana bapesa ye edingo apesa ye liboka na nzete nango na nzungu ayebi yango ndenge nini ayape koloba musali tango ango yo renoncer oyo yebi yango ndenge bon mosusu yaza prophète nzamba pesa ki ye révélation ya koyeba ezape malamu todo chité prophète musala nzambe mais ba pasteur ebele pe bakomi kobanga bazobanga koleka lo ba makambo ya dingo po ba kobimisa ba secret na bango ba katiero batika soko meki ka kotombokela dingo ndenge botombelo kilaki da komuda eza ba musicien ya mokili eza ba musicien nzambe eza ba prophète bazobanga koloba makambo ya dingwe po secret kobimebele tokomina biso na suka message na basala nzambe nyonso biso tozoloba po tina kotaki na mondi wana ti nzambe abimisi nga tina alelo boye nazo eloko moko te pa na ye ngai koko na koko ya bakoko meme bapara na nga bayebi ete azalaka ndoki po ndoki ata kufa panda 400 ans chaque butu akoya na venue bandoki yenda kabakinga na nzela bandoki ya quartier ya bakamaradi na ndenge aki kopesa nga pouvoir ya famille yango mwetango batu bawela banzungu na talisi bango na bima moto wana na famille na ye ana baneva bakache po mystique nyonso eutaka na lie ya famille moto akoki kopesa mwana nondoki te sandoki ya famille azala na kati apesa koli ya kindoki wana bandoki oyo bapesaka ya quartier soki apesi mwana nondoki yebaki kindoki euti na propre famille na ye voilà tokomi na suka tosilisi awa quelques salutations et puis message pour na église pour na pesi mbote na bana na nzambe nyonso ya monde entier il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour la bonne nouvelle eza sango malamu na Yesu Kristo ba o balandaka yango ba pratikaka yango basalelaka yango bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe bobikisi na bomoi na bango bambote ebele esika bozali o pe bana masumu bambote ebele bobongola motema koya na Yesu Kristo ekomi pembeni po lifelo ezali ekotikala koleka te lola pe ezali ekotikala koleka te message nazopesa yango wana esiko koyisamaki soko koyisamaki na 12h juste
12h01 se repentir, continuer kotambola na vie ya sanctification. Na place a komi kota na masumu, banda kokima masumu. Amen. Église Eali na Masina Petro Congo, référence à Renzazi, Avenue Kutunga numéro 7. Programme à Kiltiali, mercredi à partir à 16h30, vendredi à partir à 16h30, c'est la prière et la délivrance chez les Kakawana. Puisque nous sommes église, il y a combat. Tous églises, il y a combat. Donc, oyo yo kinzenda nzamba lobi na Jérémie 33:3 bondelanga na kolembate. Prédication kozala 30 minutes pour liloba na nzambe yango ndeza arme ma bondeli yango ndeza munition oyo koisa mungu na satana. Amen. Prédication 30 minutes mais 2h30 ya mabondeli. Donc soko zu mabolongo. Moussoupe 1 heure du temps. Voilà. Vous comprenez, dengue Yesu Christ obi na Thessaloniciens prier sans cesse. Donc bondela na kolemba te po li bondeli yango nde li solo mutu na nzambe. Amen. Omoni numéro nange za 081 43 30 475. Ozana mutu na benganga na yambaka mutu nyonso. Na Facebook ezala bandoki na yambaka bango. Ezala banganga na yambaka banto koma bakamate me pona te bango loba na nzambe po kinganga kindoki ezeloko ekosani ekoleka meloba na nzambe ekosani ni ekotika la koleka te. Ozanganga ozandoko ngo poser question. Benga ozape na posa ko se repentir. Benga tokoyambiso Yesu Kristo. Oyambi Yesu Kristo to bondelio nzambe obiki to landio na fermissement. To landelio na ba prière, to landelio na mateya poete okweisa mate otelema. Pozana batebele babongola mitema lelo lobi bazonga na bomba koya na kindumba. Babongola motema lelo lobi kuna bazonga na bomba koya na masanga. Po babongola ki motema bayambaki Yesu Kristo ma fermissement ezalaki te. Yango Yesu Kristo apesi tina ya mbuma. Ya graine. Alobi mbuma liboso ekwei na mabele bato baye banyati yango ekufi eza mutoki loba na nzambe mekotsa weseni ni ebimia mbuma mibale ekwei likola libanga engobi misamisisa ekufi elingi koloba muto ayoki liloba na nzambe kasi satana saye nini aye kolongola yango mbuma misatu elingi kolakisa ekwei na mabela kitoko eboti malamu ekoli na matiti muto andimi liloba na nzambe mais andimi Yesu Kristo mais azako continue kosangana na makambu ya mokili. Ozo comprendre yana bato bandimela Yesu Kristo asambelaka makasi asalelaka pe nzambe mais ekobo anango champion nde mbuma oyo ekwei wapi na mabele ezokola na matiti ayeko bakisa obi mbuma mususu kwei na mabele kitoko eboti ebimi kitoko elingi koloba nini mutu oyo andimi Yesu Kristo ayoki loba na nzambe atosi yango asaleli yango batu yango moni mutu soka ndimeli Yesu Kristo abikisami esengeli apase na affermissement po azala enseigner na liloba na nzambe ndenge Ananias enseignaki Paul. Amen. Po azonga na berer oyo azaki nango kala te. Amen. Nzamba pambola bino bo s'abonner na chaîne na biso DVM Daniel TV na Kishasa Monde TV bo s'abonner bo partager be mission oyo leka numéro na biso za lisusu 081 46 14 476 081 43 30 475 eza na WhatsApp. Benga na WhatsApp, benga normal ozwingate, benga na WhatsApp okozwanga. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokute ne monsieur koya bo benga ta na kati émission to sala en direct bo tinda ba message tokoya no la bino po musala nzamba pesi biso pona ko enseigner mutu nyonso oyo azana posa Yesu Kristo avanda na kati ya motema na ye libela na libela. Voilà, là c'était l'évangéliste Daniel, donc il y en a chez Boyoki. Nous avons un pasteur. Ate yo boya peso ba conseil.
après les yo mais sur les qui n'a fermissima to e ba mabena malamu ki mama bena malamu ye ba ko sel misala ya punga oki mama be o sale la malamu voilà oki mama be o sale la malamu muto ye bango kana fermissima kwa fermissima ya ngonde liloba na nzambe amen et le rezanga ki dingo ezaka affermissima zala ki affermi et puis ba yambisa ki Yesu te voilà boyoki babanga ki ko yambisa ye na Yesu ko so ba yambisa ki Yesu alinga ko bikisama tambenge ba meme na fermissima tala okoki kotia ndoki maboko me mutu ana bombi kindoki na ndaku na ye mutu ana bombi kindoki libanda me yo tie maboko moni obondeli problème eza mutu atatola na lolemo na ye ke Yesu Kristo aza nzamba kobika soki mission wana ezali place bamonaki bayambisi Yesu Kristo bayambisi dingo Yesu Kristo batindela biso yango voilà tosilisi en tout cas bato bazobengebele tosilisi tokutana semaine prochaine na mosala nzambe merci bo continuer ko benga bo koma na WhatsApp merci première maman fait de l'église au Boye Bakaye Boye Bakaye évangéliste pas dans la maman à la maman mi bade fait au Babotaye amen tozobenga bango ntongo baokele matombe tela Yesu Kristo maboko tobeli mama kutaluka na mama bongo bazoya tela Yesu Kristo maboko Bokende la kombo na Yesu Kristo, so bato filme bozala liboso.